Kapashi. On a déjà hypocrisie. Atangi, moi on a zola la Keren, moi on a Morissette, pas là la Kae. Aola la E. Aola la moi on a Batou. Aola la moi on a Minère. En conséquence à 6. En conséquence à 6. C'est pas ça peine à 6. Ton solo là. Ton solo là. Est-ce que pour la nini Batou na mokili balinga kozala bien tena Batou? Aujourd'hui, Maniké de John a sali émission Azo Fingangai. Est-ce que nga Keren de si bon monanga na sali émission na Finga Maniké? Likambu biso na Maniké tozowela eza likambu ya voyage. Eza likambu ya voyage. C'était prévu, il fallait tout voyager. Il fallait tout voyager. Batuna biso tozala ba passeport, tozala ba passeport. Maniké alobi azana passeport, mais passeport nae bakanga ngo na famille na bango parce que basa ela kaye makambo a voyager. Et ko senga fo basa ele passeport mosusu. Et arrivé que Maniké ba accueilli à parce que biso problème na biso ezani ni Maniké azo le kala émission azo finanga kachuna tu m'as interdit de ne pas répondre. Mais ma propos azo tenir pour mes parents. Ezan a son style. Je vois maintenant que Maniké c'est un problématique. C'est une problématique plutôt. Ah, ça vraiment une fille jalouse, une maman jalouse, une maman dont mon thé va m'appeler. Nga lelo on a eu internet, lobby. Ah, Maniké a commis au final. Et puis, à d'autres traîner, que moi je sois avec Mike Lokama. Mon beau tout petit. Maniké le leur commis au final. Na évité mon connu, n'inga na sala émission, na finga Maniké. Je le jamais fait. Et puis, tu vas payer ça, internet, fan, tu vas payer ça, toi, tu dois arrêter d'insulter. Ça ne correspond pas avec ton visage. Natika Makabofinga. Natika Makabofinga, na zomi na kosa bémission, na correct comme tout journaliste. Mais les lots Maniké, na kosa surpris, Maniké a l'état d'émission à Fingangai. Na salié nini. Na salié nini. Et puis, azo finga na ba parents, na ba salié nini. Ba salié nini. Tout ça là vraiment battu. Nga na sali Maniké nini. Mutalaka ba tu voyage da Mike Lokama. Mike Lokama mutalaka ba tu voyage. C'est pas Keren Boyo. Souvent finga. Atinga mai. Azo finga biso ngai pona nini avec mes parents. To salié nini. Et non qui a sa bonjour. Les fans m'avaient appelé au début. Ma fan m'a bengangai que nos querelles, Yona Maniké, il faut faire attention. La pessio raison, mon bout, on a pessio raison. Maniké le big azo les canabé mission azo finganga. Kenga na bimaka na Mike la kanga ba termoko azo globa. Lelo yo, aibi combien de relations na nga o yazo bebisa. Combien de relations à Mike Lokama? Oh, yazo bebisa, n'a pas propos, oh, yazo loba. Vraiment, kaka Maniké, à tout le temps Maniké, pas problème n'a pas tout Maniké. Kaka Maniké, kaka beba na gloire, Maniké beba na siwa, Maniké na grâce de moi, Maniké na Cynthia Kapashi, Maniké na. Non, Maniké, c'est toujours Maniké. Zéro va vu les conséquences corrigent mieux que les conseils. Ceux qui n'ont eu aucun faux compte au début avec Maniké, mais les lots bêtises au nion sont exaltés. Vraiment, on a évité. Bachaka jamais n'a vité, mais n'a évité mon colonel na posolola ba suna Maniké. Dans la rang ya bateau yo ngana la kana vina ngato kokio solo la te. Maniké à côté na kati. Yazo finga ba parents na ngai. Est-ce que ngai to tena les kana émission na finga ye? Prince Bali akosepela nango. Jonathan Conti akosepela nango. Tango makamuso ba kosala fo kotala rasima. Est-ce que bakosepela nango? Ba mona nga na fingi mama na bango. Mais Maniké zo se respecter te pona nini. Albali maman émission ko finga liboma ou quoi? Abimisa émission ko nga na lika na finga ye. Abimisa émission wana. Ce que tout le monde a condamné. Donc, émission exacte.
soki asala makambo na ye na se ya kwiti ayeba koépargne bato na babétise na ye eza tout le monde ye manike ye lelo azoleka na tv afinga na émission afinga ebela bato ye manike atonga na kati ya ndako ya Mike Lokamba ntango tozalaka ebe tobimisango tozala na bato ndeti nga manike aofinga nga na nini parce que ayebi na ye vi na ngai te kaka bapopa lokutana azolobake ngai nabimaka na Mike Lokamba ngai boye ngai boye ngai boye soki nayokaki conseil ya bafaux compte débit soki nayokaki bino avant eza pasi soki akocontinue kaka na comportement oyo akolapa akozanga moto akosalisa ye na vie on ne sait jamais po koyeba kosoigner relation na bato moto mobimba oza na baronki na mokili mobimba na matanga na onani akoya nanga o lelo nakomi enemi na yo okomi kofinga nga olamuki na ntongo kaka boye mama obandi kofinga nga nasali yo eloko te eloko nini nga nasali yo bimiselanga émission oyo nga nafinga yo Stéphanie bimiselanga émission oyo nga nafingi manike namoni sikoke bato tuyo ofingaka basalaka yo eloko te soki nayokaka conseil au début mais nyonso eza ta soki nayokaka conseil au début napesi bafo contre raison napesi bino raison Igwe Mobutu napesi bino raison pourquoi bapropos azotenir envers nga on dirait akananga on dirait azalaka na eloko moko abanda kobomba na kati ya motema na ye tokabwani tobebani te ya kokama oleka na émission ofinga moto na mokili avivaka boye te moto avivaka boye te na mokili moto azalaka boye te azalaka boye te na bato oswanaka na mokili mobimba okutaka rando na mokili mobimba sikoyo lelo oyo soki yo ozwi problème banani bakoassiste yo parce que ozobebana na mokili mobimba na ndimi sikoyo ke bafaux compte bolobaka makambo ya solo nayebaki kutu te ke bafinginga navandika bonamona émission lokuta mabe na ngai soki nayokelaka yo manike lelo akomi kofinga ngai na baparent na nga voir même nasali yeni natika kosala émission te ke nafinga manike eloko te likambo ya voyage oyo fale maika mema bato voyage maika alobaka aomema biso voyage maiki kutangaka mema manike muta liboso atune oza na passeport manike abi naza na passeport te naka na passeport baselelanga na famille balingaka opesanga yango te mec abi ok comme bino so boza ba passeport te na bakere nga na okende Afrique du Sud na retour na nga nosala bino erreur nga na sali au place de la génocide et Arménie. Manike lelo akomofinga abosani de la génocide. Oui, abando finga ndenge ayi nano. Kera na oneko baninga. Polisi akende kotala na Rwanda.
Il est en zone qui ngala bimana Mike. Est-ce que on peut s'attendre dans ma relation hier zo baby c'est la bas. Il y place de la génocide, il y a un génocide. Dans la place de on va pouvoir baliner. Il y a un cop, non? Et puis et si ça va maïele et si ça va makasi donc et aussi ça va makambo. Mitinga bueno na sala kana sube émission te mikolo so ndé ko sa ba préparation makambo anniversaire na ngai makambo fête na ngai na makambo fête na ngai ka bien na mona ka maman si bitima we émission maniqué clashé sur ngai sur Mike sur Saratola maniqué avec biso to chela poison na micro so to chela ka poison na micro pourquoi nga kera ndo na zanvi fallait nga na kufa na poison to chela na micro maniqué ba chela ko ka maniqué ba chela ki ka baso ba ko ke malade ba parce que poison au biso to chela ka na micro pourquoi nga na zanvi aye pera kino amimaki na rapport mo ka imba tinga ka idoki mbongo oka ka via lesaka na immigration là pas même de $1000 à $600. Na Congo check na Congo check kota na Congo check lokuta mabe afini na basala émission na ujana na $280 aller retour sur betango na Congo ba 400 et quelques. Là, va valeur à 200. Donc, tu as une poison dans le micro. Poison ou tu as un micro? Poison, tu as un micro. On a un immortel. On a fait. Poutine est instauré, bah, le roi d'Agnon, Poutine est instauré, bah, le roi d'Agnon. C'est que donc, pas si vraiment. Ceux qui n'ont eu aucun cas au début. Papa, moi, je vais dire là. Ceux qui n'ont eu aucun cas au début. Voyage. T'arrives, tu vas installer pour nous. Soki na yoki la taba fo compte au début. Nazo kamwa na lali na lamuki boye poto ebengi nga keren ba fingo pa maniqué na kota na ta émission boye. Maniqué. Pour nazo kota ba rendre tali na te. Maniqué banda yo longo Afrique lengi. Et puis maniqué so kangena nga kanda pour na sala émission Cynthia Kapage. Est-ce que nga keren na rendre na Cynthia Kapage? Très rendre Cynthia Kapage ta. Donc maniqué ndenge ya ke Afrique lengi ba binemi na yenga na yambaka bango te. Na sala ke mission na mutu te kaka ya koma ko invité spécial nga non. Nga na bana internet na invité spécial chroniqueuse da. Nga ba émission nga na bana kana ke na luki musicien na che micro. Na sala émission na ngai. Maniqué fini na maman langa. Maniqué ko sani maman langa kabela au talon. Ayoka yo mawulata talon mabe na concert afali. Mama tinda talon ya Gucci ba kabela yo. Ocha talon wapi? Oteka. O mela drogue. Maniqué yo makamba do sana ndako Mike do kama. To lobate. To bomba, to maba to malamu. Natika ko signé contrat ngala maniqué pour na libela te. Maniqué le azo finga nga maniqué bosani ba kongo na nga kombe maniqué ali. Ba $10 na nga na sake mona passe pour na maniqué. Maniqué le bosani molamo wana. OK ko baby c'est la nga ba relation na nga combien maniqué ya boss. Tant azo poissiner, azo confirmer. Et moi je sors avec quelqu'un. Pour Nani qui m'a été maman bébé. Nako boy ça m'a écrit ça non. Il est propre, il s'habille bien, il est parfumé, stable. Mais encore moi je suis venue en Afrique à l'Angi pour na musala. Na pour na relation intime mon a boss té on a patron té. Na yela ngoté. Donc maniqué bébé c'est la journée là le anniversaire nanga non pour vraiment nanga mususu maniqué nga chargé nga sima maka mususu donc je sais pas quoi dire, je sais pas vraiment.
azalaka boye na bato te. naolinga nanga obima impoli te ke no nafinga to na répliqué soki nasala pe nini yango non naolinga obima impoli te naolinga obima mwa moke te eza kaka ke no manike ayeba nini azoloba soki akofinga afinga via internet afinga mwa soki manike ameki suku dekone nakofinga ye namoni bana ye bosepela nango te donc agarde bon manike pour na quand ils sont affinés et au changer là oui c'est tout à fait normal va quand c'est là mais bien avec le cap parce que je suis belle mais nga moko conscience mais dit que moi mec il y a rien Salut Anelka. Ça va bien. Oh. Coco Manike. Makamba. Et ma bébé là, ça n'a pas tombé comme ça. Tout le banca. Obiba, tu vois, il y a une liste là-bas. Obiba, là-bas. Il y a une équipe ma boule boulot. Obiba, na gloire. Obiba, na fifisi. Obiba, na grâce thème. Obiba, na Josepha Chabo. Obiba, na Cynthia Kapache. Obiba, na Deborah Bois. Obiba, na Barisi. Obiba, na Kelton. Obiba, na Lorache. Obiba, na Malika. Obiba, na Magali Kongo. Obiba, na... Eh! Vous avez une liste, hein? C'est vrai, Canada. Bonjour. Voilà, c'est une liste, hein? Nous avons une liste de Obiba, là-bas. En tout cas, non. Bah, tu vas aboutir dans mon kit. Donc, c'est toujours toi qui es parfaite. Bah, tu ne sais pas, mais quand il y a un peu de rabais, quand il y a un peu de malade, quand il y a un peu de poisson, ah, non, c'est qu'il y a un micro. Poisson, on tellement là, il monte les sous-nacs. Est-ce que ça a un sens? Ça va, Steph. Ça va bien. Le bébé, il y a un maman, changez. Changez vraiment. Changez. Vous avez la beauté. Nazali. Vous avez
ezalaka boye te soki okokontinue kaka boye etama de changer oui naza mbongo te otasaki nanga po ali basalaka suki ya sika elima una sali manzaka te babilo beza somo esaka to asasali suki non Serge sauve Steve mama nga mpe na mona kwa nakende na nga tosali émission tosali manike Naomi te abengi boss jesa Sara tola ye mama ikakate yo basuka aboza na eloko te oza eloko te obomba bana mapasa ya basi so pe ya bataiza age no atenga abengi boss nga kutene na iso Karen alenge oyi pourtant kutene les pétroliers ko les pétroliers on est nga bon violer ye ba violer ye le bala les pétroliers on est nana ndekila nga na liba pomte na liba po bosa benga nga le bala les pétroliers comment on dit la pas comment on met rien d'or ba ministre pétrole ouais na kutene bon fort oti na regretter nini Karen ngol benele Karen no na isa bio Karen on le bane Karen na niveau na moi salité ana problème à place ana problème elamba nga sikonga na muninga na ete nga eseke kasi nga na muninga na otoyebi leki na nga bien bukanga longo soko meki fanya kobetoma kasi nga unaoka mama na koloba no bol wana na abike nga na baleki